Olanda CL News TV, c'est à ma copine Christelle, c'est à mon néné quoi. Salut chers internautes, naye barabozara vraiment na ça et tant okutana na bino à travers chaîne bino bolingara mingi CL News TV, CL News TV mon pépé ya sika lelo tozo yunga na kaka na Kinshasa nde balobara Kinshasa makambo tozo tambola tokutana na bana moko bazoyemba vraiment na bino tolingi vraiment to pousa to intéressé bango yango toza elongo na cameraman na biso tokopusa na mwa mukie tozwa avis na bango toyeba bazoyemba pona nini po to monde baza vraiment trop jeune toyeba vraiment baoyemba pona nini ni ezotina bango baninga bakie classe R oyo mais bango ba préférer na bango koyemba tozokutana après élément o. Bonjour, balobi ezanga fruit da ba charme na elibino mo pepa kitoko na banda kuna bino. Balobi mo pepe ya kitoko eye. Balobi mo pepe ya kitoko eye ya Christelle la Rose. Botu nanga mo pepe ya nini? Balobi eza CL News TV. CL News TV balobi esika tokozwa ba news na biso ya kitoko. Na CL News TV esika tokoyeba ba information ya kitoko. Na CL News TV esika tokomona ba acteur na biso ya théâtre, ba actrice na biso ya théâtre. Balobi ba musicien na biso balobi na CL News TV eponi ekolo te tata te mwana mukete CL News TV balobi site oyo ezangi ba bêtise babi CL News TV site ya batabaza na bagage CL News TV balobi eza ya mamu Christelle la Rose balobi oyo akotala te akomi diembika yo okomi diembika Bonjour. Bonjour. Kombo no nani? Mambote. Kombo na nani? Eloi. Eloi, namoni osa yo moko te osana bandeko na yo bakamarade to baza bana. Baza baya nanga. Baya na yo. Bongo yo kombo. Jérémy. Bongo yo. Joël. Joël, nakuti bino bozoyemba musique bat basepel nango mingi. Ide nini ela bino ka bolamo kaka na tongo bo ide bino boko ba chantre, boko ba wer ensemble ba jibe piano to ndenge. Tozoluka moto akobikisa biso. Pasi nde tindi bino bo banda kosala musala koyemba. Ebongo yo eza nini? Ekomela yo etinda o lelo o makoyemba ka boye elo ni etinda. Mayala. Oui, manali. Mayala. Mayala. Lobi eloko nini etinda yo bandaka koyemba po tokuti bino na nzela bozoyemba boyemba nanu pona nini? Vinanga eza pasi ya. Vinanga pasi eza pasi. Pona yeka tobetaka biloko yo. Bokotanga pe classe boza ba mike na mo bino bo ba mike ne baninga musu batanga ka bino bo préférer ka bo beta musique poni bokota ta classe te bo préférer bino yemba linga bino classe te te kaka mbongo classe tolingi yango me mbongo ndeza te bo beta musique nyonso tobeta kosa ata mo capella mo boye bana monde entier bayoka yo ndengo yemba peut-être aux occasions mo mutu moi sepeli na yo oyemba na groupe na esa mo capella sa bana monde entier papi nzola menso azolanda o moi bien tobandi Onjambi ngeye wanga zulu eti tibi mabyoso bie na mwa Zambi Onjambi ngeye wanga zulu eti tibi mabyoso bie na mwa ngewanga mutu ukifanu sukyaku muchakakala fumu wabima byoso. Merci Nabi Kebishka Bishi azolanda ndenge bana bazolela munako nini boti koyembela biso ezana munako nini nzembo boti koyemba kiyaka elaksi nini ngala likoloba nini ezolakisa biso bato za na pasi
nzamba sunga biso mais ye moko muto asala biso na nzoto na ye mais asunga biso to ya na mokili oyo tosala na biloko nyonso asala na mokili oyo totala yango tozinga na baninga tozala bien yango wana biso bato za na pasi abikisa biso Sele di bois bikisa bano yo adio de gêne talabano baza kolela na mai na miso tonto yeba papa azali mama azali to ndenge Papa azali mais aza na mboka. aza na mboka papa po nini atiki bino na nzela boye ola kotsa bino ata classe nde baninga musu bazotanga matiki bino boye mba nzela po na boso moyen de vivre po na nini papa boyi to bino nde boboyi classe Papa boite mama papa boite biso pe to boite siko mbongo yo koloba nini yo boya na ope kotanga olingi pete lelo ndenge bana misu bazotanga baoma badepute baministre baosa mpe na basociété minene yo boyi na wango olingi noka miziki na boyi te papa aza na profite ya koluka mbongo te mais azaka na pasi ayebi mosala akosala te akozwila mbongo bon na Kinshasa bozala ndeko te famille te akosoutenir bino mpe botanga classe ata bolingi miziki mais botanga classe moto akosoutenir bino aza te awa na Kinshasa bozaka bino moko bovanda wapi na kaluka kote ni mais quartier D na quartier D wana bozovanda epa nani epa na bino moko na balabala to ndenge ni epa papa muyadi papa muyadi aza nani epa na bino aza moto ya mboka na biso nda sepeli bovanda na ye alors apa banzembo na bino namoni bobeti vraiment banzembo na bino bien bozala banzembo mususu ata ya biso ya awa ya ba musicien ya kala o bobeta mwa capella bisika Christelle Mamula Rose l'uranium de la presse azali ayoka moi bien mwa nzembo ya kala to eni o eyebana matoka lobamba tija ko kubidilanga oyadile mama mame ye oyadile mama oye mwene mama gena okwe mama oye mwene ngere yande oye mwene lobo ngere yande banza mama oye malera mwana mama malera irilanga ilungu yekamye bane malera mwana kwangwa waye mulagi yoda mame waye zoda malewa mame amama yedingi mbongwewo amama yeso tiluzingwewo luzingu kati kwatangwa yangonde pinzambye ayaya kedi kasadisa nkwenwe yaya kedi matondo kwa mutu yaya meni mama yasamba malembi pinzambye yaya meni mama yasamba malembi biyaya bibishka bishitala bano yo bango yo vraiment bazoyemba kitoko kasi lelo soki mutu amonani po a soutenir bino akosala ndenge nini amona bino ndenge nini numéro de contact na bino soki mutu amonani pa soutenir bino amona bino ndenge nini na otamola ka soto kotani azwi biso mais précisément bandela no adresse na bino place bozala tofanda na Kaluka na quartier D avenue Kasong numéro combien 32 bandela 32 numéro bandela adresse na bino mobile numéro 32 na Kasong quartier 2 ok bobeta pe banzembo ba jibe ba wera ba ni boye metanza ma jibe tata wera te peut-être wera ensemble on sepela na ye azo bino comme musicien jibe piano ba musicien baze belé o ba ko soutenir peut-être abi que non na sepena nga oya na orchestre nango beta nzembo nyongo beto ebi ata nzembo monte obeta ata bana mondo tse ba yoka bien beta ezari tima ya bayaka mais banzembo wana oyemba banzembo mususu ba musicien ba yebi yango te akozwa ngo bango pe bazwi mbongo biso pe basungi biso eti nzembo ya sisa bidimi beta bo beta sisa bidimbwe tata betwe sisa bidimbwe ya tata betwe
bidimbwe ya tata betu unukala ya mbongo totela yandi katika kala gedin soba piyaye soba ngeyaye soba yaye soba yaye ya mbongo zandia soba yaye ya mbongo zandia soba yaye unosiza bidimbwe soba yaye unutangisa bane soba yaye unusala bidimbwe soba yaye soba yaye gedin soba ngayaye soba yaye gedin soba ngayaye soba uno yirigiza president soba yaye uno sisa bidimbu bya bila yaye uno sisa pibana batangange soba yaye soba yaye soba yaye ya mongo soba yaye raisi yaye soba yaye ya mongo RJ yaye soba yaye yakasongo yaye soba yaye. Merci. Bibish Kabishi, Papi Nzolame Sozolandayo, Joseph na Suisse Azolandayo, président d'homme na Lille, Roger Madiata Bazolandayo. Elonyo solo ba comme mot de la fin na binu. Tozoluka mutu toza salite me abongisa biso tokoma soin tokoma prepre ngape ndenge naza boye naza na posa kotanga nazoluka mbongo nakende na mboka natanga naza na eloko te sunga ngai merci Bana badina soyo bazolanda yo basunga yo lingi ozalo okota pe classe ota loba Papi Nzolame Sozolanda yo sozana mwa lisunga sunga yo tala kamera tolingi basunga biso tozana pasi tolingi tokende bosutenye biso ebongo yo bon propre o na banjo loba eza propre ya nzoto te eza nzoto me propre ya liboso eza classe so moto moni atangisa biso asupporte biso malamu na pasi nyonso oyo tozomona nzambe mpe ye akosimba ye. Merci.
meni yekwena yekwize ye wabanga bakanisa kitoko zuwa yechegeza me wabilona bayakatoza ebele wakilu mama yekwena mane magandada mane miyasi amugolongana lela tiyona mama amugolongana lela tiyona tiyona amugolongana lela tiyona tiyona mama baba meni yekwena mane bya mama baba yekure papa akatukwe budyangi tune bana ba mama wete tisinajandi yatu mataji yetu kupango totu yonodi yakayama yopi manga kumulala ine mwanama alala yangile yake koyake sondama yandala keba tego dela alekidala yaduruga alekula kitage yaduruga alekula malade kemalade gabula Dolo yuko taluka banganga bakubuke mama taluka banganga bakubuke dolo aya magenda digu aya magenda waya bela milombu ya dolo taluka banganga bakubuke taluka banganga bene taluka banganga bakubuke koya simba koyanga turubiya yambene pikwama obe ye mame ye ine kana kumame merci